maman baza na place ya kovanda te nsima soki ozwi place te mama yaka Et tout et chacun de nous, pour qu'ils puissent avoir du succès dans cette activité. Nous prions ainsi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Debout Congolais, debout Congolais,
Maman première dame na biso azanjo totele mukupa misa. Kongo de mote mama ya mabo mote. Mote mote mama ya mabo mote. Mote 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 mama ya mabo mote. Mote ya dafa yulele. Ya mabo mote. Mote ya dafa yulele. Ya mabo mote. Mote ya dafa yulele. Ya mabo mote. Discipline et l'équinance. Mot de circonstance à l'occasion de la clôture du mois de femmes 2027. A très distinguer la première dame Esther Fayoulou, à madame la secrétaire nationale du genre, famille et enfants, à madame la secrétaire nationale chargée de la communication, à madame la coordonnatrice nationale de la fête, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Nous tenons avant toute chose remercier l'Éternel notre Dieu pour la grâce qu'il nous a accordée ces jours.
chose remercier l'Éternel Dieu pour la grâce qu'il nous a accordé ce jour afin de nous retrouver dans ce lieu pour commémorer dans le recueillement la clôture du mois des femmes. Ce n'est pas un jour de réjouissance où nous allons boire à gogo ou étaler nos habits, mais une journée de recueillement où nous allons avoir une pensée pieuse à nos sœurs tuées, violées, torturées à l'est de notre pays, la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Mama na biso ya national tanga zo telema milolo une partie à terme national. Journée de la femme, la femme congolaise au centre de toutes les ambitions. Non seulement au centre de toutes les ambitions, mais la femme congolaise doit aussi être au centre de la cohésion nationale. La cohésion nationale. Et c'est la cohésion nationale. Biso maman décidé et c'est la biso bozala na centre ya ambition nyonso et c'est la biso bozala na centre ya cohésion nationale. Bozala na centre ya la kisini. Bozala na katikati. Bozala proche pembeni ya makambo bazosala. Bozala pembeni ya masolo nyonso ezobetama. Bozala musika te ya makambo bazosala mpona mboka na biso. Bozala musika te ya makambo bazosala mpona eside. Bozala musika te na masolo ya mboka. Esengeli na biso bozala bisika bazobeta masolo ya mboka biso pe bamama eside toza wana. Eza bongo te. Posa na yo ezali. Posa na yo eza okoma nani. Posa na yo ezali osala nini. Yango wana nde ambition. Makambo ya kitoko oyo olingi kosala. Makambo kitoko oyo olingi kokoma. Yango wana nde ambition na yo. Bamama mbote. Mama nyonso alingaka azala kitoko na miso ya bato. Bongo te. Mama nyonso alingaka alata kitoko na miso ya bato. Bongo te. Mama nyonso alingaka bakumisa bana na ye. Naza na bana ya mayele, naza na bana kitoko, naza na bana na bazosala misala boye.
wana ndio sasa ambition na yo esengeli omona kamusika kayo mama lupango bongo te wana bakosa na biso ambition na biso olinga kabisika yo so sala osala kaka maîtresse te lobi lobi ko masimeraire lobi ko komi directrice adjointe lobi ko komi directrice lobi ko komi secrétaire général na ministère ya EPST bongo te bisika yo so sala osala kaka chanter so te na mapa 50,000 francs lobi okoma na mapa 100,000 lobi kuno koma dépositaire lobi kuna yo moko sala boulangerie na yo ba ambition na biso ne yango ana bongo te ya solo bandeko wana eza lokola ba ambition personnelle abacha yo ka okoma mutu monene toza mpe na ba ambition politique toza bamama esite eloko ememi biso eza politike bongo te soki ezalaki tolanda politike te mbele tosalani na esika te kolobaka te enga politike na bango wana elandi ngai te etalanga te ndeko eza mboka nde politike nde ezokamba mboka esengeli na biso basi etilide tozala mpe na kati ya politike tozala mpe na masolo ya politike totikala na nsima te toza wana na baseli na biso biso nde toza bamobilisatrice monene na baambition kotikalaka mobilisatrice te lobi lobi koma chef de cellule lobi lobi kuna koma sectionnaire lobi lobi kuna komi mpe secrétaire exécutif lobi lobi kuna komi député ya Tchangu lobi kuna komi député ya Kimbatseke lobi kuna pourquoi pas babenga yo komi présidente ya Assemblée nationale okomi présidente ya Sénat okomi gouverneur ya ville okomi ministre tala babiso esengeli na biso takotika mibali te eza bongo te tala ntina ya journée ya droit de la femme po tozala kaka nsima ya mibali te to tozala mibali me tolukaka mpe tosala baevre oyo mibali basalaka eza bongo te donc tokende liboso alors bamama awa nalobi tozala baambition politique te yo ozo na ambition politique okoma peut-être député ya circonscription na yo député provincial député national est-ce que ezosala baseli est-ce que bisika ofandi ozosalisa bato yo koluka koya kopesa candidature na kati oyebani te okoluka kopesa candidature bisika ozofanda bamonaka mosi ya kanda gentillesse na bato eza te esengeli ntango mpo ozala bamission politique bongisaka yango ofiti te mpo ya kopesa candidature esengeli na biso tose prépare toyeba ke na parti politique na biso na baliste oyo tokokotisa so 30% de femmes ezali te moyen bakotisa liste na bino eza te yango wana bamama tosala effort salaka mobilisation salaka baseline yebana na kalance kaka na yo moko esengeli na biso tozala na makanisa kokoma basi minene ezodépendre na biso moko esengeli na biso koprépare nyonso oyo tolingi kosala alors po kozala na baambition esengeli kozala na posa wana ifote okuta na motema na yo esengeli mpe ozala na elikya ke eloko nazokana kosala na koreusir yango kaka na kozwa yango esengeli na yo mpe kozala na bainitiative kozala mpona réussir kozala na bonne volonté kozala na makasi ya kosala yango kozala na bainitiative kozala na courage ya kosala mpe mosala wana alors po réussir baambition na yo esengeli odéfinir yango bien lobi ke ngai nalingi kosala dépôt ya mapa mpona réussir dépôt ya mapa il faut nazala na capital ya OTAN esengeli nanga kosala mobilisation ya bamama oyo bakobanoya kozwa mapa epai na ngai esengeli nanga nabomba mbongo na ngai malamu na gere yango malamu mpona fin du mois nazala mpe capable ya kofutaka bamama mpo mama soko ofute malamu te akokima na ye alors soko se prépare bongo okomona oréussir biloko na yo
Alors, na lobby, biso ba maman, tozali kaka na centre de toutes les ambitions que, mais tozali pe na centre ya cohésion nationale. Maman, kota lisolo ya cohésion nationale. Koti ke la ngoka pa présidente. Et Seigneur na biso ko pesa président makasi. Kotia maboko pour likambo ya cohésion nationale et réussir. Cohésion nationale. Soko tali na cohésion et la kisini. Cohésion et l'action tozobenga na lingala bomoko. Kozala na unité. Esengeli biso bana ya mboka tozala na bomoko. Esengeli biso bana ya mboka toloba likambo moko. Biso bana ya mboka toloba liloba moko. Biso bana ya mboka tovanda esika moko tosolola masolo ya mboka na biso. Cohésion nationale ezate ke onga na sosala gouvernement d'union nationale yo yaka na pesa yo poste yo yaka osala ministre na tel wana eza cohésion nationale te. Esengeli bana ya mboka bazala esika moko totobola babibon oyo etondi na mafina na kati soki babibon etoboki toyokani tolobani baverité tobongisi tosololi tala mboka na biso esengeli tosala boye toyokani tala nde cohésion nationale. Alors biso esengeli to soutenir président na biso wazolobela likambo ya cohésion nationale. Esengeli na biso peuple congolais tozala na bomoko to travailler ensemble efficacement pour ete totombola mboka na biso. Pour la cohésion nationale, pour être satisfaire les besoins du peuple congolais, Congolais à Zoriana Passi, Congolais Bitumba na kati ya mboka, Congolais à vivre na kimiate, baso bomba biso par-ci par-là, kimia ezalité, mais ceux qui t'ont vendu esika moko, toko créer rébellion, ceux qui Congolais nyon sa vendu esika moko toyokani. Tokokoma lisusu ba rebelle tokoboma baninga tozoboma na parce que bomoko ezali te mais soki tokomi na bomoko tokoyeba na kobongisa mboka na biso. Avantage ya cohésion nationale ezali nini bandeko na ngai? Tokokoma na performance ya économie ya mboka na biso ekokoma makasi parce que biso nyonso tozoloba eloko moko. Biso nyonso tozopesa makanisi po mboka ebonga. Cohésion nationale ekopesa construction ya identité nationale. Bakongolais lelo na bamboka nyonso babenga biso bayibi, babenga biso basula, babenga biso basi ya ndumba, mais soki tosangani tokopesa identité nationale ya sika. Tokokoma basi ya lokumu. Tokokoma mibali ya lokumu parce que moko na moko zoya na likanisi na ye poto bongisa mboka tokopesa identité ya sika ya kitoko na peuple congolais. Avantage lisusu ya cohésion nationale ezali nini? Construction. Tokoyeba na kotonga mboka na biso, tokoyeba na kobongisa banzela bisika biloko ezokowuta na bamboka po eya na capitale peuple congolais alia. Tokovanda esika moko masolo kulu na oyo ekosila soki tozali na cohésion nationale. Soki tozali na cohésion nationale bandeko na ngai tokopromouvoir barichesse ya mboka na biso. Mboka na biso eza na nkita ebele, ezala mabele ya pambol, ezala na se ya mabele, nkita eza ebele. Mais tous ça les langues malamu te peuple congolais a bénéficié d'un côté parce que bomoko ezalité pour la mutation sala pour la yemoko pour s'enrichir moyen qui peut peuple zate. Mais ceux qui t'ont vendu biso ensemble te repèsent na makanisi. Alors yo femme ya décidé dans le bizala na centre de cohésion nationale. Ozala na centre de cohésion nationale ndeni na communication na yo. Esengeli na yo kopesa sango information epa bandeko mosusu. Esengeli to communiquer na baninga oyo nyonso tozoyoka mpona bolamu na biso topesa sango na baninga toyeba na kopartage
toyebana komobilize Kinshasa eza nini basango na biso bazotambola parci parla bakutani meme na barebele bakutani na baoposa ya ndenge na ndenge nyonso wana mpona koluka kaka boyokani ekota. Alors biso esenge na biso kosoutenir processus ya Kinshasa badepense wana. Merci mpona nyonso qui se battent pour repousser les ennemis de notre pays. Dotez les mains pour une minute de silence. De l'Est, victime de la guerre de chaque jour. Merci. De mon cher époux, notre président Martin Fayoulou, Oyo Azemi Makomba, Yabiso, ma maman, dans son cœur. Merci Lingui d'être à ses côtés avec vous cette journée de la femme sur le thème La Congolaise au centre de toutes les ambitions. C'est l'occasion de célébrer nos avancées et de réfléchir à l'avenir. Malheureusement, la crise sécuritaire de cette année affecte gravement la situation des femmes. Comme le rappellent les Nations Unies, les femmes et les filles sont souvent instrumentalisées pour déstabiliser notre société, entraînant des atrocités qui portent atteinte à leur santé mentale, compromettent l'éducation des enfants et limitent l'autonomie des femmes. Cela freine le développement de notre pays, car les femmes constituent un pilier de notre nation. Nous avons le devoir de veiller à ce que nos filles grandissent dans un environnement d'équité et de respect. L'État doit assurer l'intégrité territoriale de notre pays pour permettre aux femmes de vaguer à leur occupation en toute sérénité. Et il doit également. Bande Konangai, je félicite notre parti NSID car il est parmi les rares partis qui étaient dans la rue afin de dénoncer les horreurs que la population de l'Est et de Maïdombe vivent. Dès la prise de Bunagana, dans le territoire de Rutshuru, au nord Kivu, et cité particulièrement les femmes, a décrié et interpellé l'État en organisant des marches de soutien et appelant l'État à prendre ses responsabilités. Malheureusement, l'État n'a pas pris l'ampleur de la situation et il a donc failli dans sa mission régalienne. Nous étions convaincus que les dispositions sécuritaires étaient prises pour empêcher la prise des villes de Goma et de Bukavu, mais hélas, l'occupation de ces villes, poumon économique de l'Est de notre pays, nous a laissé sans voix. Il est donc impératif que tous les Congolais mettent leur ego de côté, s'unissent pour sauver notre pays du plan de la balkanisation. J'exhorte enfin les Congolais de ne pas être dans la distraction, de soutenir la démarche de notre président Martin Fayoulou pour la vérité, la réconciliation et la cohésion nationale. Dans les moments
l'histoire retiendra que les moments de décider sont les femmes les plus patriotiques de la RDC. Parce qu'à chaque occasion, à chaque prise de localité, vous avez été dans les rues pour manifester et ce sont les seuls partis et les seules femmes qui ont marché. Personne ne peut me contredire parce que les images parlent d'elles-mêmes. Et vous avez été derrière votre président élu pour demander qu'il faut qu'il y ait aussi une journée consacrée au génocide congolais, dont nous étions parmi les premiers, les femmes et les hommes de l'ECD qui ont évoqué, qui ont marché le 2 août et on s'en félicite parce que le gouvernement nous a suivis aussi. Merci. Mais maman, soyez toujours unis derrière votre président et accompagnez-le dans tous ses combats comme vous l'avez l'habitude de faire parce que c'est un des rares Congolais qui est vraiment dans la vérité. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse abondamment, bénisse le Congo, vive l'Afrique, vive la RDC.